Alongola kasoni nzambalola mikolo ezaka système aboye asalaka nango ngana tangola ye biba na kati ya kunda biba na kati ya kunda alongola kasoni na bamoina ye soni na bamoina ye asalaka nango Voilà la grande famille de B52, la million officielle. Ma bibi Mikolo, kaboy. Boni, boza bien. Boza la bino kuna, boza bien kuna. Denini, boza bien. Famille Bota. Bambote na bino nyonso bisika bozali, badina chou, ba pécha lover. En tout cas, bambote na bino ma grande famille de B52, la million officielle. Quand ndenge na yebisaka biso que kosalela bino, ezalaka vraiment devoir pour na biso. Nako munene. Seigneur Jésus Nzombe. Oh boy, mdoya belle vite azola nzela. Balabi, alongola kasoni na bamoina ye. Asalaka nangonga na tango na ye. Bajalu babeta mbonda. Bajalu babeta mbonda na tango na ye. Babi libala ezango lolati mais Bible loko Bible lobi c'est kokisami na bon moyo ezaka elo mo amalonge neti Bible nde lobi il est le père de veuves il est le père des orphelins na bosana il est la famille so Bible yebio na versement ebolimisanga rime pardon biso amalili moko pas possible biso climat changé faut boy bango so bato poto mikolo bakomi na moi biso en Afrique to komi na malili fait dire kios je disais ceci soki Bible ezata na verset moko na Bible etanga yo ndengoza faut ça nesenga Bible lobi il est le père des orphelins le mari de veuves na verset mususu Bible lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chair. Bon, la vidéo, Nicolas, à la famille. Non, notre maman quand même. Loco, les goûts de ça. La famille, bon, tout n'a pas tout baleka kotoyo. Ateza na wana nenga kuzu. Mais ça, on les kawana déjà. Et puis nenga babli sera mutemo comme télé ça. Yango mona kabo limbisanga. Ezalaka batfi bato ba fille dans le corps parce que 99% ya ba fille na jour o ya loko yo basenga biso to zala na bande génique. Pourquoi? Parce que ezalaka elo moko émotionnel. C'est comme ça que ça se dit hein. Voilà. Sikoyo. Oyo. Atezango ya kuzu. Mais ozana ngona de mère na présenter. Veut dire présenter Pêche Rodrigo. Présentation. Maman de maman. Papa Za. Oui, Papa Zali. Pour ne reste pas papa. Notre papa, notre chaîne en miniatureté. Mais papa a salini. Adjali. La famille. Bonjour à tous, bonsoir à tout le monde. Cela dépendra au moment où okutana libaku ya kolanda biso awa na kati ya B52 la million officielle. Famille Bota bambote na bino ba dina chou ba pécha lover ka ndenge zalaka. Bambote na bino ba bi makele la wenzi to olanda te. Makele la wenzi pena to olanda te. Pardon. Toi concentré. Ba biso d'être au côté na ba âge ba ménopause sans mibali. Collé au moment koma nango. God. Oh my goodness. Balabango bon anglais. Esther MM, yom ta anglais. My goodness. La famille. La vie de Tigre Zawana.
Déjà, 3e épisode total hier. Est-ce que c'est total? Est-ce que maman ma kambu maman Esther Azosala? La famille tant na yebi sarabino que Bellevue aza nzambe à écriture. Écriture na minute oyo. Na minute oyo. To mata, to kita, to tira en espace, to dinda. C'est Bellevue qu'on dit la patronne. On peut tout dire. On peut tout dire. Mais Bellevue qu'on dit la patronne à côté écriture. Il y a la baille, il y a la popo. C'est-à-dire kabassé les couilles à la maille. Dieu! Moussala et les kakamaloba na ebele. Famille Libota, pas de distraction. La vie de tigre zawana. Donc autant de maman na biso étoile azomi mona lokwa lupango ba mongo ya ye. Kende kota la ndenge papa na biso Serge Gigolo. La famille cherchant l'argent. Oui, biso zambon, oui, était na famille hein. Et quand on a noko moko azani noko asuka, mais so azane loko. Décision finale. So ya lobi likam ata noko aliboso o azana lo krotote alobaki. O bo ana matanga. Noko aliboso bitende ezabo e photo sala veille mortuaire vendredi et puis le samedi on enterre parce que bah noko dans la français belé hein. Le samedi on enterre et tout. Voilà. Mais ce qui noko o asuka. O azamo loko. Aya lobi ka ke bon voya on est que non ti ba vendredi et zamulai to sam veille mortuaire mardi et le mercredi on enterre. Finish. Décision à moi les amis. Décision à moi les amis. Alors nous devons chercher l'argent pour tomber na poule ya papa na biso Serge. Tanenge aza bon moi ça mon le quoi. Et le pamba maman Esther makamba osala eza kitorote. Même ibali peut bazo mayele. Vous devez chercher l'argent. L'argent ne répond pas à tout. Même bon repé ça mutu moi hein. Moi kilo mon boy. Moi respect mon boy peut quelque part. Yes. Donc la grande famille de B50 de film et oyo. Kolukota la moka total de maman Esther Azolo ba off ABC maman la biso Moski Moseka. Abine je veux tu m'as fait le poulet cassé suspendu au pour la fond. Maman yo bongo na biso ato ebiga moi malewa na biso moi poulet mayo na biso to ebi okela okela kapela moi poulet mayo okela chaba moi Thomson okotumbe vana na matungule tanda meliango okomeli biso na ba poulet suspendu soki au poisson soki au poulet soki au plafond soki ndenge nini le belo et le bina ngata maman seka abi maman je fais la sauce. Comment je vais les suspendre encore au plafond? Pourquoi vous voulez compliquer les gens l'existence? Dans la famille, tout l'anda film oyo, tout le cateau comprendre qu'est-ce qui est derrière ces films. Nini o Bellevue balingi ba transmettre pas na biso parce que na bisa biso toujours que ba film nyo sur les canaux na Bellevue télévision et ça ba film moko éducatif. Et koko zala o rata ki molo moko boye na éducation ndaku, o rata ki molo mon éducation école, o rata ki molo mon éducation église, mais à travers ba théâtre na biso, ba film na biso ezali ko le canal Bellevue télévision et puis na Kandi TV o koki ko et qu'on rapporte les yo, toko apporte les yo quelque chose dans ta vie. Donc voilà, Kena Lumbango, tu es dans le 3e épisode, Lélo, tu es dans le 4e épisode, il y a la vie des tigres. Au comprendre pourquoi la vie des tigres. Et vous allez quitter comme makasi. Mais Mikolo, tu as un système à boyer. Pourquoi la vie des tigres? Pourquoi? Abonnez-vous massivement ici chez B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez. Partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Quant à moi, votre humble servante, j'étais souffrante. Dieu m'a fait grâce, j'étais souffrance, mais maintenant là, malgré que la santé n'est pas, nous autres mais na devoir obligation à servir bino. Mais voici devant vous, partagez ces liens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, s'abonner massivement à la B52, la mignonne officielle. Nous avons pambola bino, batunyo surtout, s'abonner, pena no s'abonner. En tout cas, aux chaîne na bino, à to finga raté, à to tonga raté, à to binda raté, à to akakosa la obeba. Ça va toi, chérie? T'as dit tu rentres gaillardement comme ça et tu me dis ça va toi, chérie. Tu viens d'arriver là.
Et puis après? Et puis après? Quoi? Oui, oui. Quoi? Ok, ça va. Non, il n'y a pas de ça va. Il n'y a pas de ça va. Tu me laisses dormir seul et tu sors, tu vas déambuler comme une libellule là, et te voilà rentré. Oh, mais non, j'étais là la Dépose nuit. mes cartes bancaires ici. Ah, mais j'étais là la nuit. Dépose. Fais ça, ma bichou, nanga. Tu déposes, tu mets ça là. Dans ce moment, on dirait que nos solana mur est comme un fantasme, et comme un ponayo et non comme un plaisir. Il faut que nos solana mur, je vais aller causer avec le mur, bah, tu vas me causer et c'est mon argent. Dépose mes cartes ici, s'il te plaît. Esther. Tu me prends la tête. Esther. N'a évité, hein. Au moins, mon gros, on a gagné une sanction dans Zoloba. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans Zobimisa, moto, ya ma casse, ziki, sayo, au konda. Dépense mon argent ici. Oyo Kinga. C'est qui t'a on a appelé ça, et puis on lève mes bijoux. Esther. Longole langa ba bijoux. Quand on continue à rester dans la centrale, qui n'est qu'au ça l'entraînement? Parce qu'un jour, je dois me comprendre. Tu ne sais même pas faire laver la montre. Longola, tout ça va passer. Bisa bon ta. Relation. Ozoya gaillard de moi comme ça, la tango, tu viens, bonjour chérie. Et viens me faire un câlin. Viens m'embrasser donc. Mon seul donc à plaisir, mon bal à découcher. Mais je suis pas dégoûté. Ah, ça bon. Bien que je suis rentré tard la nuit Tiens ma hier. bijou. Tiens ma bijou dans la. Mes cartes bancaires ici. Esther. Tu peux faire ça plus Tu tard. fais mes cartes bancaires ici à la table. Je crois qu'avec le main vite, tu feras moins de bêtises. Ouais, pour vos cartes bleues dans les arbres. Non, je n'avais que ça. Les Keno visas lukela nga classiques. okuna opesanga. Les visas classiques. Kende ko lukela nga opesanga. Ko lobisanga te. Nako ko lobelo ki chinois le boya. Tasilika mabo eli. Suba. Pesanga ba sapato na sobela pia sikawana. Keno so yo pesanga na pesa ba santé ba la tam. Ata ba pantalon ko mela bango, ba taka ba pantalon modèle wana. Les argents. Poni boyeko. La lingo la memande ngambo. Na kuta no zena te ya mutie ko lia so munene. So na zo pe malisu te Serge ici, Serge là-bas. Gino ici, Gino là-bas. C'est quoi ça? C'est mi bal musu pe c'est un bon exemple de quoi ko kabele masumu. Tu nous coquiner la coin. Je dois te laisser. Bah, moi, je dois partir. Donc sur le téléphone. Pour que nous puissions monter dans le couloir, tu es soit à côté de la chambre, pour les caca de l'homme, nous soutiennent. Faut y aller, qu'on benda mon nom. Comme ça, n'est pas qu'il y a qui bien. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, La carte à Belgique. na Belgique. Événement, ils en manquent. Un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée des Charité. charités, Soirée de fraternité. des fraternités. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour Bassa Elabiso soirée événementielle. Et voilà, un événement remarquable, extraordinaire, monumental, qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, à 18h, la mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tobingi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer à dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer à dîner de
charité. De charité. Bato nyonso baza na charité. Bato nyonso nzamba pesa motema ya kokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. Tobengi biso nyonso. Ngai na kozala. Parce que le 7 juin, na kati ya Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bato nyonso bwana mitema malamu. Bino bato nyonso boningaka kosunga. Babi tosunga. Tosunga ba orphelin. Tosunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? Tobengi biso nyonso. To y a tellement ébélé. Moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans, basangani, babi baza on a déjà prête boyamba biso. Appelez déjà na numéro oyezana C, bo sala ba réservation na bino. Boya et belé to benga mi poto sunga to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous banda déjà réservé déjà ba place na bino. Vous benga numéro oyeza juste là. Au bas de vos écrans. Ba surprise est tellement ébélé. Ba concours ezali. Bilo kako gagner est tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Ezali. Boya tellement ébélé. Kolia komena ezali. Pourquoi pas tous ces pela et le mot? Dîner à volonté. Parce que ça, dîner de charité et de fraternité. Merci. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Naebite vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo nayebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC,
prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko ezo ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne, botika nalela bébé. Oh nalela kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.